bandeko balandi radio lisanga totondi bino botondi mingi mpona fidelité na bino kolanda programme radio lisanga toza na bino mokolo mwa lelo eza mokolo mwa jeudi 15 décembre 2016 tokutani na bino lisusu na nzela ya radio lisanga mpo tokabana na bino ngonga oyo ya motuya nde awa na kati ya studio bokolanda eza wa bino Yesu Kitenge ndenge tomesana kozala na bino toza mpe na studio na Francis oyo azali na biso awa elongo lobi ete asunga biso ata na teknike na pokwa lelo mpo tozala biso moko te awa na kati ya studio totondi bino botondi mingi balandi radio lisanga ngawa bino Yesu Kitenge na Francis Kuka awa na kati ya studio ndenge bo tima toi na bino ya pete pona kolanda biso na ndenge ya bomesano chaque jeudi ndenge tozalaka na bino de 19h à 20h radio lisanga yango esalemi na fondation lisanga point de soutien congolais awa na kati ya nguma Amsterdam te tokoemettre bayebanso bakolanda biso na baposte na bango ya radio esika oyo bozwami na engumba Amsterdam to na nzinga na FM ezala na câble to na mopepe totondi bino banso botondi mingi pe bayebanso bokolanda biso esika nyonso bozwami na Amsterdam nzinga Pays-Bas mobimba mokili mobimba tobosante na mboka République démocratique du Congo totondi bino botondi mingi esika nyonso bozwami nde tokosala programme na biso na ndenge tosaka bomesano toyebi yango ete fondation lisanga yango ezali mpona kosunga pai na mboka Pays-Bas oyo bauti na mboka République démocratique du Congo pai tokamba bango culture moko bauti nzinga mpe oyo bafanda na biso elongo mpona efandeli awa na mboka Pays-Bas nde tosaka boye oyo etali ete bato bayeba ndenge nini bakoka kofandela awa mpo bakoka kofandisa makambo na bango ya bomoi na bango awa na lolenge nyonso oyo esengeli oyo ete bakoka kofanda na mikanda légalement bakoka kozala na logement légalement bakoka kozala na mosala légalement bazala na barevenu légalement mpe bayeba ete esengeli basala mpona bomoi na bango mpe ya société kaka esika bafandi te kasi mboka République démocratique du Congo nde ezali oyo ezalaka na biso ntango nyonso na makanisi mpe na mosala pamba te eza esika otouti mingi na biso bayeli ebe bango moko nano batiki baparent bafrère basœur na mboka République démocratique du Congo oyo ezoleka kuna ezoconcerne biso makasi awa mpo toyebi yango ete biso awa na diaspora tozwaka charge mingi ya bato bazali kuna na mboka République démocratique du Congo tozangaka te koyebisa bino ete ntango basalaka bastatistique elakisaki ete bacode ndenge totindaka mbongo kuna eleki kutu na mbongo oyo batiaka na disposition mpona aide au développement soi-disant aide au développement na Afrique nayebi soi-disant mpo aide yango soi-disant ya développement banda ti lelo etikala kofaire développer pays moko Afrique te mpo eza mpe na ntina nango mpe te yango wana nalobi ndenge wana mpe nalobi mbongo batiaka na disposition mpo eza te mbongo batangaka na budget nde nyonso mpe badepensaka yango mpona soi-disant aide au développement bandeko bandi radio lisanga nde prise ya conscience wana esalaka biso mpe lisusu mpo totelemela makambo ezoleka na mboka République démocratique du Congo tokoka kokanalize mpe énergie na biso baaction na biso force na biso na kosala ete mbongbana ya solo ekota mboka République démocratique du Congo mpo ekozala na esengo ya biso banso bayi na mboka République démocratique du Congo biso atoyi na diaspora charge wana na souci na pasi wana ekokita epe ata bamboka yango tofandi awa soki bayimaka tokozala mpe na mposa na bango te na ndenge bakanisaka ezala kuna ezala awa mpo na ntango oyo peuple ayebi kose prendre en charge ezali biso banso nde toyeba kose prendre en charge
mpona tokoka kotambola ndenge balobi na hymne national ya Congo. Moto ezalaka longtemps courbé, esengeli te todresse bafront na biso, kasi tokodresse bafront na biso na régime oyo eza koboya korespecte constitution ndenge nini. Mpo wana bazali kosaka na peuple bazolanse ye défi ke bakorespecte constitution te oyo elekaki na référendum oyo esalaki ete baguerre oyo esalaki na mboka République démocratique du Congo oyo AFDL amemaki ayaki kocreye baconfusion na bapartenaire na ye oyo basungaki afanda na pouvoir oyo baye kobebana eye kosala babitumba ndenge esalaki wana baye kosala transition basalaki oyo boyebi ya 4 vice-président nde ememaki na constitution oyo 2 fois 5 yango nde limite, kasi lelo oyo soki bapiétine yango baza nde kopiétine peuple oyo apesaki bango test ya confiance mpona kotala ndenge nini bango moko bakozala nano bakorespecte nano engagement oyo bazwaki mpona ntango bakoyeba korespecte engagement bazwaki nde bakorespecte pe constitution nyonso. Kasi 2 fois 5 mpona mandat présidentiel esengeli etosama nde likambo telemi na mboka République démocratique du Congo yango wana oyo tokolobela lelo 19 décembre. Toza nango na 4 jours à partir ya lelo. Mandat ya Kabila oyo eza contesté na ndenge nyonso tu na fraude électorale oyo esalamaki ndenge kuta kotela bandeko eyebani te na ndenge ya fraude ape na baelektio yango afanda, kasi ndenge ya kobimela nde sikoyo bato bayebi eza mokolo nini oyo ngala na ye ya mipesa na makasi esili. Ata kutu mbongo akala ezaka na valeur epa bacollectionnaire to epa ya bato oyo bazalaka nango na nostalgie, kasi ye valeur na ye si esilaki kala oyo kutu mbongo akala ekomaka ya kala soki elongwe na circulation, soki eza esusu na valeur te ya kosalela. Kasi ye aza nano na kati ya soi-disant mandat na ye valeur eza esusu te uta kala eyebanaki ete azosala longwa te mpe bato balobi esengeli alongwa. Nde na pokwa lelo tozosola na bino na cadre ya masolo oyo ndenge makambo eza koleka na mboka République démocratique du Congo. Tokobanda koyebisaka bino na ndenge tozosolaka boye likambo oyo tokolobela na pokwa lelo oyo tokotalisa ezali kotelemisa ntango. Soki ezalaki na Joseph Kabila Kabange ndenge alingaka babenga ye kuna na République démocratique du Congo na ba Lambert Mende na ba Boshab bango nyonso ba ezalaki na baguette magique oyo ekosunga bango batelemisa ntango, vraiment mokomo lelo nde balingaki babeta yango batelemisa ntango. Kasi boyebisa bango nga babino yoski tenge naza na kana oyo naza na ngwawa soki bakwai kokatsa ebale ya Amsterdam baya na ngambo ngai aza na nord baya kodwango ngaki kosunga bango batelemisa ntango, kasi epa na ngai bakokoma te.
nde tokoloba boye se prendre en charge yango nde moto ezali na motu ya monene na mikolo ezali koya po ezali likambo ya mpasi ndenge tolobaki mpe na bemission eleki koboya ya Kabila na bato na ye koorganize baélection na ndenge ya constitution nde ezomema biso sikoyo na makambo nyonso tokovivre sikoyo na mboka ya République démocratique du Congo. Toboyi te sikoyo eza na rassemblement na baparti mosusu opposition oyo bazangaki na monologue oyo esalamaki sikoyo bake dialogue bato oyo basalaki liboso accord oyo basinyaki kala te awa baye kosangana na rassemblement na basusu bazalaki te na kati ya accord wana na senko nde moto asali médiation kuna epai na bango beveke bazosolola mpo ya kotala ndenge nini ya kotrouve sorti na crise oyo toza nango na mboka République démocratique du Congo mpo sikoyo toza na crise politique oyo ezali awa oyo ememeli biso crise électorale toza nango déjà mpo baélection ifale esalema ndenge nayebisaki bino na émission mosusu esalami te. Donc crise électorale eza déjà eloko moko oyo na kati ya bafe oyo toza nango lokola ya crise politique déjà oyo toza nango mpo crise politique ekuti ese banda ekala na bafraude électorale esalamaki bomwaki bino moko baconsultation soit disons esalamaki baconsultation nationale ya kote ya Kabila mpo akoluka kosala gouvernement ya soit disons cohésion nationale mpo yima bato na baélection eréussir te basi déjà bate kutu premier ministre mosusu na koro bate kosala na bato mosusu awa boye ndenge na botako oyebisa bino boyebi pour botala ete crise wana surtout ça faisait partie ya crise politique oyo tobandaki kovivre ntango nyonso mpo mingi babandaki kowanga bazo bacrise eza te crise ezalaki mpo so crise ezalaki te ndenge komema te moto oyo akanisi to amoni ke aganye baélection makambo nyonso tu eza officiel efandi aluka kosalaka baconcertation nationale mpona kosala gouvernement ya cohésion nationale oyo ekosangisa bato nyonso mpo emema bango ya baélection esalami mpe te basali banomination na bango kasi baélection bamemi bato te crise électorale eza fait nde sikoyo à partir ya le 19 décembre batango ekosila le 19 décembre na 23h59 soki eleki pa tokoti minuit le 20 crise institutionnelle ebandi ndenge nayebisaki bino pourquoi toza na crise constitutionnelle te yango ekosalama te parce que constitution na biso eza conforme na volonté ya peuple na ndenge makambo ezokende eza volonté ya motu moko na groupe ya bato na ye te nde ekomema biso na crise constitutionnelle oyo tokoloba ete constitution efonctionne te mpo tosala constitution mosusu to constitution ezorépondre te na babesoin ya ntango toza nango eza bongo te mpo ya toujours moyen possibilité ya kozongisa bainstitution na cadre constitutionnel mpo toza na article 64 oyo ya constitution na biso elobi ete na kati ya République démocratique du Congo moto nyonso to alingi afaire échec na constitution oyo alingi avioler constitution il faut kofaire action na wana échec donc il faut kobundisa ye na ndenge oyo nyonso bokoki obundisa wana mpona kostope c'est un individu oyo aza na valeur te na constitution na ntango avioler constitution mobeko eza mpona motu nyonso tu na groupe ya baindividu mpe oyo bavioler constitution baza so na valeur te devant constitution moto alinga to moto alinga te soki tokoti le 19 décembre esili toza na crise institutionnelle parce que eza susu na institution moko te na mboka République démocratique du Congo ntango na ba institution moko te nazosala référence na bainstitution politique eza susu na moko te oyo ekozala na légitimité présidence de la République donc ye moko soi-disant président ya bango Joseph Kabila akozala susu na légitimité te mpo akoépuise mandat na ye constitutionnel mpe aza susu na droit te asalisi baélection te eza te ke bon lokola aza wana non totika nano bainterprétation wana nano toloba nano ndenge bafe ezali
Donc tokokoma wana po akosalisa baélection susu te avant le 19. Donc aza te toke na parlement baza te po bango mpe bavotaki bango soi-disant nzela moko na ye Kabila, donc mandat ya bango mpe eza 5 ans bakosila. Toke na Sénat boyebi kutu Sénat esesila kala, donc efanda nango ndenge wana kaka po Kabila kwa alingi acorrompre bato azala na bacorrompu. Donc il fallait azala na bato oyo bako banda kolobela ye vérité te po bayebi ke bazolesa bango na ndenge moko oyo ezali hors constitution. Donc sikoyo esili yango wana na expliquaki mpe na émission mosusu elekaki tozala na crise institutionnelle oyo il faut koluka korésoudre yango na ndenge mosusu. Yango ntango bozoka rassemblement azosala appel na régime spécial bato mosusu baza komona yango kwa blague, eza blague te soki bazoba régime spécial po ezali régime moko so babi eloko eza spécial. Ce n'est pas une chose régulière. Donc, ekoki kozwa esika une place régulière te po efanda. Et puis, ils ont une mission pour les spéciale. Donc, ils ont une mission moko bien limitée ou ekozala bien définie. Ekoki kobongba na te na sima et comme le omsusu. Ils ont pour éviter que bato ba s'emparer na pouvoir pour baluka ko modifier constitution pour assaner ce qui est ça le quoi glissement c'est quoi glissement. Donc, ba glisser va continuer pour bakanisa siko lokola ke bazana no donc et comme le quoi mandé comme élastique ce qui bazaba milasso quoi ande to no ba chata milasso. Alors c'est que bazali bakoki ofanda libala te, donc peuple il faut bengana bango ba bimanda ko ya libalo bazali il faut ba bima ba parler au baza occuper ya peuple pour baza milasso bango balingi ba pouvoir na bango ebendana. Donc faut ba kena ba bala po esika na bango yango wana po soki ba kena ngona ndenge ya kobenda ba pouvoir na bango ba glisser bako kanisa te baza toujours na makoki ya ko fonctionner ndenge ba bande ko fonctionner liboso. Or dépasser le 19 décembre baroza susu na makoki te pe bokasi te bakoki pe kopesa ndingisa moko te po ba modifier ba loi ba constitution ekosa masute. Yango nozomona soki ezoloba maboye eza na pamba te et pe na likamba kopesa délai ya mokuse pour na organiser l'élection, c'est-à-dire pas après 2017. Ça fait partie pe ya ba stratégie pour na ko apaiser batu ba po eloko soki umeli mingi epolaka epolaka c'est siko tango ekopola wana ekeza maamu te bakoki koya ko créer ba piège mosusu oyo toyebi te ndenge bon pourquoi bazolingaka élection sama ya 2018 ndenge basaki na bato na bango baleisaki na bakan na bango bakendeki kosola makama monologue makoki ekomonana élection sama ya 2017 likambo tolingi nde to progresser na mboka République démocratique du Congo po to bana kosola masolo oyo etali ba projet ya société ndenge nini ya kosunga peuple ndenge nini l'état akoki komema oyo esengeli na ya mema mpona population ezala te ntango nyonso soki peuple congolais afungoli monoko politique afungoli monoko ekomi kwa biso banso esengeleki kaka soki oza Congo mwana Congo ozala homme to femme politique. Et pourtant makambo ya kosala ezali ebele oyo mpe ekomema apport na plan politique nyonso wana ezali mpona boyamo na peuple kasi totiki banzela wana nyonso tobungi yango nyonso tokomona yango te ezali faute na biso te ezali faute na pouvoir oyo eza responsable te na mboka ya République démocratique du Congo nde ezosala ete ezala bo po eza etumba eza responsabilité eza devoir eza obligation ya mwana nyonso nde nayebisaki bino ete bato kuna na ntango mpepe azosunga pouvoir azosunga bango te nde naobe na libandela émission awa biso bato ye na diaspora awa tosungana mingi. Alors il faut toyeba boyebi na mboka États-Unis soki batelemaka kuna po bakweyisa régime oyo esimbaka colonisation na bango oyo ya banglais ezalaki ntango peuple ayaki koloba ete passé bazaki représenté te kuna
bande ko nommer bato po bazwaka ba décision en place na bango. Peuple ayaki kosala manifestation alobi nini, alobaki tokofuta impoté soki donc taxe tokofuta te soki toza na représentation kuna te. Ba exigeaki bango moko babanda kovote ba représentant na bango, sinon te bakofuta taxe te. Eh ben ozomona likambo ya taxe likambo impôt oyo lokola bazalaki nango besoin peuple aboyi mais bakoya kobimisa mbongo na poche na makasi te po bato bazokanisa kaka le 19 wana soki bon esali boye te donc seke pe makambo yango pe esimbi te. Non. Oh, le 20 wana kaka soki esali boye te mpo na koyebisa bino likambo oyo ya kotelemisa temps oyo nani akokoka kotelemisa temps makasi oyo akoka kolonga po bomoni na États-Unis peuple moto atelemisaki temps makasi alobi pas de taxes, pas d'impôts sans représentation. Tant etelemaki te likambo wana esalamaki pe epe balonga. Mais tant oyo bato balingaki ba occuper position ya peuple na makasi po banyonga ye ozomona basalaki yango bambula bakanisaki batelemisaki temps mais batelemisaki temps te po temps ebandaki kotambola po ya kokoma na mokolo oyo peuple alingaki kotelemisa temps. Peuple nde akoki kotelemisa temps po na volonté na ye ekokisama. Nde yango siko nazoyesa bino na mboka ya République démocratique du Congo ezokende nano na ndenge oyo ke bato baza na pouvoir bango nde baza koluka batelemisa temps. Bazali komeka na ndenge nyonso batelemisa temps mpo na le 19 décembre ekokati. Et après date esauté ekoma mokolo mosusu ta mosusu bozokama bozoloba ke non ekosalama te ke nakomoloba makambo oyo peut-être nga nazomona yango na ndenge na ngai bo baye mpe azalaka ye moko un peu mystique peut-être akomoloba makambo na bacode moko boye un peu spirituel yango wana tozokomprendre su te. Nazoyebisa bino mpe nakoyebisa bino sikoyo na décoder yango bo comprendre malamu. Ndenge boyoki wana toyebi yango nzembo wana yembamaka na stade tango match ya football ebetamaka Kabila oyebela manda esili nde tokoyebisa bino sango euti na ministre ya sport po ndenge nalobaki to déchiffrer bino sikoyo likambo kotelemisa temps. Sango euti na ministre ya sport ministre ya sport alobi ete a suspendre championnat national ya foot. Championnat national ya foot ya football eza suspendu kuna na RDC. À partir ya lelo jeudi 15 décembre 2016 ti na janvier 14 ti le 14 janvier 2017 pas suspendre championnat national. Ba raison oyo bango apesi oyo ye Denis Kambai apesi bo bazobengeka ministre ya sport na ebite soki moto na bango ba nomaki na Kabila so sasaki ya gouvernement normalement il faut batia ministre sortant alobi ba raison ne apesi 4 alobi excès de violence na ba stade, alobi non respect ya clé de répartition ya ba recette, alobi ba dégâts causés na ba différentes installations sportives qui ne sont pas réparées, ekoloba mine l'absence ya civisme sportif et puis ya bonne conduite ya ba supporters. Voilà, eza oyo ya
Il y a quatrième où il y a bengi absence, il y a civisme sportif, na bonne conduite, il y a ba supporter. Yango nde mutu ezali réel, hein, oyo etindi bango. Oyo bango bazo benga wana absence ya civisme na bonne conduite ya ba supporter, eza boyoki na nzembo wana pour déjà babandaki ko annoncer que Kabila yebela. Donc les 19 wana donc tango ba compétition ngaki continuer, ba yebiango bien na likambo indépendance pour na li panda e bandaka peka na match ya football. Bango sikoyo ndenge na lobaki koluka kotelemisa temps yango oyo ba lingi batelemisa temps lelo, donc pona côté wana danger wana oyo eza kogete bango, risque wana, peur oyo bango baza na côté wana bakanisi bako vaincre yango boye batelemisi temps lelo le 15 décembre po tant bako zongi satan eza mbala moko le 14 janvier 2017, comme ça date le 19 décembre ata le 20 décembre ebunga na calendrier ya championnat national ya football congolais. Boyoka kinde na epsaki bino moto nyonso sikoyo aza s'occuper na politique ata bato bazokende football bazo s'occuper na politique po politique soko s'occuper na ngote yango ekokobaka ntango nyonso s'occuper na yo. Bozo mona sikoyo nde na epsaki bino nazo déchiffrer po bo comprendre sikoyo likambo na lobaki ya kotelemisa temps eloko bango bazo tenter yango. Soki boyokaki général na bango Kanyama likambo soi-disant ko lancer défi ya kolobaka le 19 ekozala lokola ba journée nyonso tu eza ndenge wana koluka na bango ya kotelemisa temps ko intimider population po population abanga le 19 wana atelemate po batelemisa temps comme ça le 19 na calendrier ezala te na ndenge oyo esengeleki ezala ke fin ya mandat Kabila mokolo wana na le 20 ndenge bazoluka ko telemisa temps yango wana pona Kanyama tokoloba boyebi yango tobandi boyokaki ba sanction ndenge bapesi bango na Union européenne awa bazali 7 ou bapesi bango ba sanction pour ndenge bazali ko respecter droit démocratique te ou droit de l'homme pour na ba manifestation, liberté d'expression, ndenge baza ko violer ba droit de l'homme kuna pe bazali ko soutenir pe ko pesa ba ordre pe ko exécuter violence sur ba manifestants pacifique. Bazali 7 na kati na bango pe ye Kanyama mazali na ba susu bazali zali wana oyo to publier pe ba kombo ango na nini na ba réseaux sociaux le 12 décembre wa mokomwa lendi nde basilaki kokatela bango ba sanction wana balobi ete côté ba transaction financière na ba déplacement ba visa na ba proche na bango ba sanctionné et na mokolo moko wana pe lisusu États-Unis yaki kobeta kutu na koyebisa bino tango ba beti oyo ya européen eza na ndeko moko soki pe boke kotala so boluki yango na Facebook kuna bokomona yango atuni asali réaction tango na beti oyo alobi mais ndenge nini bazosala boye il fallait pe ba sanctionner ba responsable o bazopesa ba ordre wana na ba responsable politique hein? Ale boyebi kaka biso toza bana mvuluzi mokete boyale pa États-Unis a beti Evariste Boshab na Kalev Mutonda bazupe ya bango ba sanction ngape na zongisile na yo moni demande na yo eza exaucé zongi alobi merci bomoni na ndenge wana nde biso tolingi bana Congo totambola il faut ye bango otelema na ba position na ba droit na yo na ndenge sengeli. C'est ça tolobi te kokende pa mindele po basala biso makambo po bazozela biso o eza ba solution te bazozela biso ezali nde baza kolakisa biso sikoyo ke ceux qui vont se prendre en charge biso tokozala côté nini bazolakisa ngo bazala côté ya peuple
boyebi yango makamba boye na mboka République démocratique du Congo esalama nano te totala même pe na bamboka Afrique kuna bazali ko violer pe ba droit pe baza koluka ba changer ba constitution pe bazoluka ba fanda makasi na ndenge ezokende na mboka République démocratique du Congo so totali pe ezokende pe na ndenge na mosusu eza sikoyo na peuple ayeba ko se prendre en charge. Evariste Boshab boyebi lokola ministre de l'Intérieur aza responsabilité politique pona makambo nyonso ezosala pe boyebi attitude na ye comportement na ye face ya ba violation ya ba droit de l'homme wana oyo ezolakisa ete vraiment responsabilité na ye ngai mutu na kolakisa bino yango te ezali biso nyonso tu toyebi ezali. Caleb Mouton boyebi ye azali responsable ya ANER boyebi makambo ANER asalaka toyebi yango ngai nayebisa bino yango awa te boyebi ANER toza na likambo tokokosela ye te. ANER akangaka bato alimisaka bato abomaka bato politique eza kwa oyo babengaka police politique ya Kabila yango wana ye nde sikoyo responsable nango aza na mutu wana ya kosalaka na bamission secrète ya kokoselaka bato na bamakambo koluka koneutralize baopposant kozwa bato na bango ya service ya sécurité kozwa na bamilitaire proche ya garde présidentielle kolatisa bango bateni ya police mpona bakende koboma bato kokanga bamanifestant kosala makambo mabe epe kokende ke koasigne bato na résidence bao bazali baopposant politique pacifique. Et ben voilà nde yango wana tozoyebisa bino boye na likambo ya kotelemisa ntango mpo bocomprendre boyeba makambo nini oyo eza koleka sikoyo ezosala ete baza koluka kotelemisa ntango baza koluka kotelemisa ntango koluka kobundisa pe lisusu oyo toyaki po toyebisa bino na Kasai centrale bao bazali bapartisan ya chef Kamwina Nsapu oyo toyokisaki bino message na ye na bemission mosusu eleki oyo ya Kasai oyo chef coutumier oyo Kabila abomaki po atelemaki koloba en faveur ya peuple contre pouvoir oyo ya Kabila oyo ezali ko nyokola kaka population bato na ye batelemaki ndenge boyebi na mikolo mileki lisusu pona kobundisa pouvoir oyo ya Kabila oyo ekomi na suka oyo déjà boyebi basala assassinat na chef na bango ngamu mutu na koyebisa bino pourquoi batelema donc pona bango bazalaki na toutes les raisons oyo bamonaki batelema likambo na biso eza nde koloba ete bato ya Kabila bato na mandoki basali depuis wana oyo babomai moko chef Kamwina Nsapu basalaka violence na bato na ye nayo ya mikolo ndenge esalamaki toyebisa bino mpe bakanga na bana mike mwana 5 ans mwana 7 ans bazokanga bango bazokenda bango ke bango mpe baza batomboki non nyonso wana nde bazosala na oyo basali na mikolo ya suku oyo eza mpe na Nations Unies oyo elobeli likambo yango ya baviolation ya badroit de l'homme na Kasai centrale kuna oyo nyonso oyo bato ya Kabila bazoluka kotelemisa temps mpo na nini po bakanisi soki bakreye bamobulu avant le 19 oyo ekosala ete baluka na bamoye mosusu baelimine bato mosusu oyo bango baza kobanga po bakoki kotelema le 19 le 20 de bon droit pona kodefendre constitution comme ça baluka batelemisa ntango po mokolo wana le 19 ezala te na calendrier ya bato yango wana kotelemisa ntango ndenge bango bazali koluka kotelemisa ntango ezali pe na lolenge oyo bazosala dialogue sikoyo dialogue inclusif po ndenge bayedi bango nyonso ndenge wana boyokaki MLC na bato na mosusu ndenge bakamataki bakite babino biso tozoka mamo te bakopesa biso esika oyo biso moni esengeki mpona biso te nyonso wana ezali baje ya kotelemisa ntango toyoki mpe ete basi bazongi na bango lisusu na kati ya masolo baluki na bato ya Kabila batia moto moko aye wana oyo azorepresente Sami Badibanga oyo Sami Badibanga aza mpe moto ya UDPS nyonso wana badésordre mpo batelemisa ntango mpo na nini ata po bakende noki na accord parce que bayebi eloko nini rassemblement alingi rassemblement pa yebi eloko nini bango balingi alors fallait basola na bapoint oyo ezali
plus essentiel pour retrouver solution soki baza na volonté ya solution parce que Senko asalaki mosala na ye toloba neti ya éclaireur asalaki mosala na ye ya liboso oyo amonaki ete bato bakoki kofanda mpo basolola nyonso ezali mpona koevite po bato bakosala massacre eza bato baza na minduki eza bato baza na pouvoir bato balingi bafanda de gré ou de force mpo bazosala défi eza mpona koevite ke ekoma wana kasi bango baza koluka kotelemisa ntango au lieu ya kolanda barevendication eza normal oyo ese elobamaki banda kala ntango baza kobianga na Papetien Tshisekedi na bayebanso bayitu totour na ye dialogue esalama balobaki baprisonnier politique esengeli batika bango batika mpe bapoursuite na ya bapoliticien toyebi ndenge bango bapietina bapréalable wana même temps bakendeki kosala masolo na bango oyo bazwa accord oyo mpe ezopietine nyonso wana eza lolenge ya koluka kotelemisa temps mpo esengeleki mokolo mwa lelo nde basolo yango esila bayaki koloba ete lobi nde masolo ekosila le 16 to espere ke bakosilisa yango mpe tozwa resultat oyo ekozala en faveur ya peuple mpo tolingi peuple nde abima vainqueur ndenge nalobaki awa esunga mpo baélection nalobaki crise électorale eza ekosalama susu ane oyo te mpo oyo akosalisa yango na 4 jours aza te na 3 jours na 1 jour aza te mpe après le 19 oyo akosalisa yango le 31 décembre mpe aza te crise wana eza déjà mpo baélection efale esalama déjà na fin novembre me esalami te ntango toza nango mpo ano esila crise wana eza déjà nde tozolinga peuple abima vainqueur parce que oyo nyonso oyo baeffort oyo nyonso ezosalama côté opposition vrai rassemblement na balie ezali application mpe ya article 64 mpona kofaire échouer plan ya bato baza na pouvoir oyo balingi baniefula constitution mpo eloko oyo bango baza nango besoin bazalaki na plan na bango diabolique oyo toyebi ya koffrir Joseph Kabila na bango 3e mandat oyo balingaki bafabrike yango de toute pièce yango wana tozotalisa bino likambo oyo ya kotelemisa ntango likambo oyo ya kotelemisa ntango oyo na mboka ya République démocratique du Congo eza koluka kosalama na kote ya pouvoir mpona kobanga bobangi oyo baza nango ya komona ete pouvoir oyo bazali koluka komipesa en dehors ya constitution nde bazoluka kotelemisa ntango mpona kosote le 19 nazoyebisa bino lisusu na kote ya bareseau sociaux pamba te bango kuna na mboka ya République démocratique du Congo baye na pouvoir sikoyo bayebi ete esili si basali na lolenge ete mokolo mwa lelo oyo toza lelo kaka nde yebisaki bino na football lelo le 15 décembre lelo nde bapesi ordre mpo na filtrage mpe coupure ya bareseau sociaux na République démocratique du Congo wana baautorité congolaise oyo baye na pouvoir sikoyo à partir ya dimanche donc lelo bapesi ordre 48 heures donc na moins de 48 heures donc à partir ya dimanche donc na moins de 48 heures ya fin ya mandat ya Joseph Kabila wana eza bainformation oyo mpenza ezwami mpenza ya basource moko sur oyo ya agence France Presse auprès ya baopérateur ya internet bango moko 3 fournisseurs baindiqué na agence France Presse que bazwi notification formelle ya autorité ya pona koréguler donc pona kosala régulation ya baposte donc enfin ye autorité ya régulation ya baposte na télécommunication nde mutu
aipsi bango ndenge wana pona ba restreindre donc accès na ba réseaux sociaux sikoyo apesi date ya le 18 décembre à partir ya 23h59 donc bazwi déjà ordre ndenge basaki plan na bango à partir ya le 15 décembre il faut baluka kotelemisa temps pour le 19 le 20 ezala te na calendrier ya peuple donc lettre yango oyo autorité ya régulation des postes et des télécommunications pour na restreindre accès na ba réseaux sociaux à dater du 18 décembre 2016 à partir de 23h59 ezaki transmise lettre yango transmise na agence France Presse par l'un des opérateurs. Bon, boyebi ka information ne pesa mara to ko bimsa pe nyonso te. Nde to yebisa bino ke liste oyo bango mbati wana penza ya ba réseaux sociaux oyo bango penza donc bati penza ba réseaux sociaux eza célèbre mingi balobi Facebook batina WhatsApp. Donc to bango ke poto yebi ke WhatsApp wana bon tala Twitter lwenge moko Skype Google Plus donc liste eza mulai yango wana toyeba soki omoni contact na yo na République démocratique du Congo abungi ozokoma eloko te ozoluka aza en ligne te yeba mais siko toyebisi bino eza pe na ba moyen ya kodejouer yango o bandeko mosusu basi bapanzaki yango déjà pe kaka pe na ba réseaux sociaux yango donc epanzana malamu avant nini na bango ekota wana epe totala soki pe ekokota pe ya solo baservice pe lisusu oyo ya bamessage amike lokola ba SMS pe ekokontinue kofonctionner bon toyebi yango biso surtout neti toa na biso bakoto oyo boyeba yango ke soki oza na bato na WhatsApp wana oza na banimero na bango ya telefone donc soki omoni ke WhatsApp kuna ezopesa te okotindela bango ba SMS otindeli bango ba SMS ekute yango oyo mpe mbongo mingi te ba SMS wana a partir ya mikili awa ezalaka nango ba centime par message eza yango ba message ya milai te mpo bato mpe ta mosusu bazala na ntango ya message ya milai te ba message moko ya mikusi ya makasi nde moto ezala malonga otindi ndenge wana comme ça bato bayeba ete mpo ta mosusu makambo mosusu elekaka kuna soki babloke bango information mpo balanda yango bien te biso ta mosusu kote oyo tozwaka ta mosusu na billet ya bato mosusu baza kuna na kati oyo bayebi ndenge nini ya kokomisa information kote oyo mbala moko topandi yango to te eza na presse mosusu ya bakote oyo baza mpe na barepresentation mosusu kuna bayebi ndenge mpe ya kozwa information mpe ekomaka kote oyo epanzani sikoyo soki osinale bango bayebi mpo kuna bao banokosa bango na RTNC banokosa bango sikoyo soki biso toyebi neti ke o likambo baza sute faut tosinale bango baza sute comme ça bayeba donc tozoloba na bino boye eza mpona omoni baloba so omoni ndoki belela eloko biso mpe tosalaka yango wana tosala biso eloko mosusu te ota mosusu ata bakokanisaki oyo toyawa tobandi soki bandini so ebanini bon likambo eza wana nde boyeba kaka ete na ntango oyo bango batosi bino te lolenge bazoli kotelemisa temps yango biso mpe sikoyo toyesa bino fo mpe botelemisa temps peuple yo mutu oza kolo ya temps okoki kotelemisa mpo babi pouvoir nyonso pouvoir ya nzambe babi pouvoir oyo peuple azopesa yo te na nzambe pouvoir ya nzambe eza nde na peuple donc lokola nzambe aza maître ya temps na circonstance donc yo peuple okoki kotelemisa temps yo kotelemisa temps na ntango oyo yo koloba ete application ya article 64 respect il faut ezala wana oyo aboyi kosalisa baélection na volonté na ye moko akoki lisusu kozala na pouvoir te mpo akontinue kozwa bonheur nyonso wana mpona motema mabe
yo nde mutu koki kotelemisa tan ndenge napesaki bino exemple États-Unis, Burkina Faso batelemisa tan mpe lolenge wana, okoki kotelemisa tan mpe lolenge wana mpe oganye tan. Na lolenge wana nde biso tokoloba na peuple, okoki kotelemisa tan na ndenge États-Unis batelemisaki peuple alobaki tokofuta impote. Soki boboyi komata babus wana ya bango, boboyi kofuta courant mai, boboyi nyonso, bolobi tokokende musala te, bana ba étudiant balobi awa classe peut continuer, il faut pouvoir ekpeya, il faut respect à constitution. Soki batu nyonso tu balobi to paralyser nyonso, toko respecter eloko te, pour respect awa ezate, tolingi réinstauration ya respect ya constitution pour ben institution ezala légal, bokotelemisa tan. Po bat bazokanisa kaka batelemisaka tan kaka soki na ndenge nini. Bokoki mpe koleka Burkina, bokotelemisa mpe tan ndenge nalobaki wana, tan ekotelema. Boyebi esengeli koloba makambo po na 2011 tango tobandaki koloba, bayokaki biso te. Tolobaki ke non, esengeleki UDPS andima balie o baza ba parti politique bazoye pa na ye comme balie po basala alliance o elingi kosala ete Kabila soki a fraudé aza na soutien te. Bayokaki biso te. Et après baye ko vivre ango esalami ndenge wana tango sikoyo Louis Michel aye kolobango nde baye kolobaki oui nzoka ezalaki ndenge wana. Et pourtant nga nalobaki yango barchive ezali. Barchive ezali. Donc, si vous avez tozoloba, ndeli kam tozoloba yango, soki papetienne secrétaire saloba ki peuple se prendre en charge, c'est parce que a comprenait ki makambo fandi nde wana po bato bakanisaka balobelaka na ndenge mosusu o ezali te. Oh, ye moko afai na ndako na ye. Oh, bana na ye bazali kuna. Non, ce n'est pas ça. Pour etumba oyo ezali ya peuple ya bundi yango ntongo babandaka kokanga ye azokota boloko esi babandaka kokanga ye na bamilitaire na ye nyonso tu ntango wana mwasi na ye na bana na ye bazangi tata na ndako bayebi tata na bango babeti ye kuna eske bato nyonso so babandaki kobeta tata na bango ndenge wana ezalaki mpo na ye eloko nini mpe ezanga na ye mpe kasi andima akende akota mpe kwa bamosusu wana bazokota wana bandaka nyonso wana te. Il faut un mot koyebete etumba soki mutu azobuna etumba pona batu eloko moko toki kozala nango eza reconnaissance yango nde kosunga biso po to bénéficier na énergie wana positive po biso surtout to porter combat wana lutte wana pona victoire pour victoire ezali kaka ya peuple yende aza ko se renouveler po Tshisekedi akokende Katumbi akokende ngai Yesu Kitenge nakokende bango nyonso bakokende biso nyonso tokokende oyo akotikala seko ezali nde peuple congolais. Radio Lisanga totondi bino botondi mingi nga bino Yesu Kitenge to komina suka programme na biso kimyeza na biso esika nsoto twami le 19 décembre za lundi tolanda ba événement to participer na soutien pour le peuple congolais pour la victoire na ye pour le respect à la constitution pour la République démocratique du Congo pour la kimia boboto bondeko biso soto za malamu esika o tozwami Francis kukape apesi bino mbote bye bye kasinde Kabila akoba kaka na koyebela